Bako, ate, bako, tete, bako, bako, tika kana bako, bako, na bombale be bako. Bako sanini, sanini bako, tika kai. Sanini tika nga bako. Bako sanini, bako be babo sali ngango wana. Maman Nicole. Nicole, s'il vous plaît. Bako. Maman Nicole, oyoka nanu. Ngai beza, na sacrifice vie na nga mobimba. Isabella Gai, Isabella. Na bana na sela bako, Isabella Gai. Bako tete bako. Bako bonga, lelo ko bobo. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission préférée, Vérité en face, na chaîne Abisso, la voix du peuple, émission Abisso, émission Ayo, émission Nanga, émission à Tante, émission à Papa Leki, émission à Noko, c'est-à-dire émission Zarasogi, et côté en ligne, vous sentez que tout le monde est content parce que c'est une émission qui est en train d'édifier le corps du Christ que nous formons, qui est en train d'éduquer la masse. Oyo tozali ezali ko regarder batu na droit chemin kotali sabatu importance ya kosalara toujours bolamu et puis ezali ko libérer bato bazali na kati ya prison ya secret ba bomba azomona nenga obimisa te. Grâce à cette émission les gens sont libérés, non seulement bao bayaka na plateau na biso mais bao botala biso. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent cette émission pour demander pardon na mwasi na ye, na mobali na ye, na mwana na ye, na camarade na ye, à travers Baka Oto Yambara. Donc c'est une émission d'évangélisation. Retrouvez cette émission tous les jours on a la chaîne Abino, La Voix du Peuple si tu y a bien. On en a fait déjà beaucoup depuis 2015. Nao à découvrir l'émission Lelo. N'hésitez pas, il y a qu'à s'abonner premièrement, ceux qui n'ont au s'abonner et puis deuxièmement au cliquer dans notre il y a une cloche, il y a cloche à notification, c'est-à-dire pour que ce soit le programme Nabiso, il y a vérité en face aussi la bongo que allez informer et puis il y a mis ça tout liker les biso émission parce que plus vous liker plus peu YouTube va vous recommander dès que tu côté ici à vous recommander. Pourquoi? Parce que vous montrez de l'intérêt tant que c'est pourquoi on vous demande de beaucoup liker nos émissions tant que monde a la vérité en face et deuxièmement ça permet au contribuer à l'évangélisation, c'est-à-dire programme où ils allaient aimer le public, YouTube a diffusé en open pour que ba découvrir en haut et donc tant aux liker, c'est-à-dire que ça a contribué à l'évangélisation et puis si vous avez des commentaires na yo, partagez en haut na ba groupe WhatsApp na yo, na ba mi na yo, na ba connaissance na yo, tinela ndeko na yo lien émission parce qu'on ne sait pas et si gani negotom erokoya peut sauver ma vie ya bato belé. On se retrouve juste après cet élément pour que tu vas démarrer le programme d'ambition Mukola Lelo. Merci. Voilà, elle s'appelle la sœur Shekina Esayo. Bundelanga Nalonga, Bundelanga, ils ont les clips Oyo à rendre disponible dans le public. Bandekoyo, bozo passer un moment difficile, un moment bozo bato, bozo luka, le boko ya nzambe, bozo vraiment la poussa bon na nzamba kota likamunayo. Utilisez cette chanson dans vos moments de prière, ça va vous aider beaucoup pour que au kota pena na trans, au kota pena na profondeur à prière na yo. Le clip sera disponible déjà les 5 mois
2024 la chaîne YouTube nae Shekina Isayo boko ke bobetika Shekina Isayo la chaîne nae boko retrouver clip wana et puis nous vous annonçons que le 26 mai 2024 ça sera une grande journée pour na bananzambe nyonso au bozan espace Schengen et puis ba bazana facilité à royati espace Schengen aux en Amérique aux en Afrique aux en Océanie aux en Asie partout vous retrouvez. Si vous voulez adorer le Dieu, Zambio Toussambe la Rajou, voilà, rendez-vous à Moko, et Zabona Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambai, et Sika Oyo, à Ben Sibisoto ya quoi adorer, peut-être comme Misanzambe, na Sika na doba, non, bah, somi, bah, bien, na bangote, hâtez-vous parce que Tozo pousse à déjà dans moins de 1 mois, l'événement aura lieu, donc, tous à la wana bisonioso, pour te bambongo ko. Loué pe kokumisa nzambe na biso émission oyo et les kaka tous les lundis à partir il y a 21h et vendredi na 8h et puis dimanche na 13h na couleur télévision awa na Kinshasa et puis bandeko baza na Brazzaville ba tala biso na nzela ya TNT. Chers amis téléspectateurs, nous tous nous avons suivi dernière émission na sile moko diffusé ezali ka ya ndeko na biso ya Lufu oyo ya chauffeur ayiki ko accuser moi si il y a travailleur naïe qui a coutaraillé dans l'ibala mususu. Je vous informe que bizarrement cette femme n'est pas enceinte. Cette femme n'est pas enceinte. À ça longola na même zemiango donc parce que les jours qu'elle était venue na tala qui na lisu moro boye. Nazaro mona ni wala zemité donc c'est vraiment mort cette histoire. Biso ba nego mibali toye barara ko sala rangele, c'est très important et puis basi bozalara ba oyo baza komona ke faut basala ba aventure na ba mambetali ba kobota ba loka bongo il faut arrêter avec ça. Suivez l'exemple ya ba maman na biso oyo batambola na bosembo na mabala na bango bazala honnête na mabala na bango oyo ba kotosa mibali pe basala ba choix na bango. Comme je le dis toujours, quand vous n'êtes pas prêt pour le mariage, ne vous engagez pas, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Soyez sûr de ce que vous voulez faire. Quand vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, ne le faites pas. Parce qu'au sol, après, il y a une culpabilité. Le mariage est fait pour les gens qui sont matures et des gens qui sont prêts. Donc, quand vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, ne le faites pas pour que un jour, vous regrettez pour rien. Sinon, nous avons un cas aujourd'hui, nous allons traiter qui est vraiment un peu compliqué. Mais je pense qu'avec Dieu, tout va bien se passer. Je voulais encore qu'on souffle un peu avec cet élément pour que tout le monde ait une émission à Bissau. Merci. On a bandeko bazana posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika na flat Hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous vous exhortons tous les jours que nous avons l'occasion de présenter cette émission de l'État en face, d'investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier, somba ba terrain, somba ba pango, c'est-à-dire tout ce qui a trait dans l'immobilier, faites-le. Je ne le dis pas seulement parce que biso tozo teka ba concession na biso na niveau maluku, mais na lobi yango pour na avantage peu intérêt na bino. Celui qui investit dans l'immobilier ne mourra jamais pauvre. Celui qui investit dans l'immobilier ne laissera jamais ses enfants dans malheur. Toi investisseur dans l'immobilier, il mourra vivre dans richesse et belé et puis à votre payer progéniture naie et surtout ceux qui ont eu temps pour encadrer peu bananayo ou l'axi ba moins importance dans en tout cas rassurez-vous que vous connaîtrez que des jours heureux sur la terre et puis vos enfants et vos petits enfants bah vous allez bien donc nous avons notre terrain qui se trouve, notre terrain plutôt, qui se trouve au niveau de la concession dédiée à Maluku. Venez contacter nous à travers le numéro Moumouni Touchewana. Vous pouvez poser des questions, si vous en avez besoin. Il y a notre service clientèle qui est là sur place pour vous répondre à besoin d'abinonion. Comme je l'ai dit, nous organisons tous les dimanches, si nous atteignons le nombre de bateaux Tolingi,
tokendaka bongo kotalisa bandeko baterrain na niveau ya maluku wana oza na ndeko na Kinshasa oyo omoni ke akoki koya kokende kotala okoki toujours kotinda ye opesi ye numéro akobenga bakobuke déjà et puis mpona bandeko mpe boza sûr te boza na moto sûr te moza na posa oinvestir na immobilier ndenge Vincent apesa ko conseil ke bomba mbongo na banque bomba mpe mbongo na mabele okoki mpe toujours kocontacte ngai personnellement na aide yo pour que osomba terrain na yo na ndenge esengeli okobana na moko mibale misa tant ozobomba wana dites-vous que ozobomba ne mbongo na pesa ko se multiplier bolongo na makanisi na bochaka ke ngai na okeleva na maluku te il y a des gens qui vivent déjà maluku soka zumbongo na ye asomba peka mabele le pont on est na maluku donc acheter des terrains pour des gens qui préfèrent vivre là-bas parce que kuna pe eza esika mo pe kitoko bato belé pe bavanda pe ba kadi ba niveau nyonso ya vie et surtout que kuna eza na mon pepe mo ya kitoko soko ke au monde avenir que je respirer un mot vraiment eza vraiment frais. Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour ici dans cette émission pour recevoir un monsieur, un papa. Lui s'appelle Monsieur Marco. Le nom de M. Marco revient encore dans cette émission. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est assis dans Ngambu. Il y a moto ya koluka biso parce qu'il y a en vérité moko, il faut avouer dans mon sinaï. Vérité, ça a plus de 19 ans. Et où meli makasi. Il y a un événement malheureux et comme là qui est dans vie nae concernant sa famille biologique. Son père, son frère. Et cet événement a fait que échanger façon au monde et la vie. Et affecta vie nae et meka un peu déséquilibré couple nae. Mais après, il s'est passé des choses par rapport à la réalité. Et aujourd'hui, Makamboyo Nengezo Kendele, il s'est décidé de venir dans cette émission pour avouer à son épouse, sa femme, une vérité qui certainement va vraiment faire mal. Mais nous savons que avec notre équipe, il y a conseil, nous allons essayer. Il y a Kolukaneni Nako Sungabango pour que à la fin, Bazong Anzela Moko. On se retrouve juste après et les Mao pour que tout ça, M. Marco. Merci. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Lui, c'est M. Marco, un fervent téléspectateur de cette émission Vérité en face. Il nous suit souvent et aujourd'hui, il s'est décidé de venir dans cette émission pour que nous puissions l'aider à avouer une vérité. Oyo Ejuta Mbele et pas il y a Monsinaye. M. Marco, bonjour. Bonjour, Papa Vincent. Et merci vraiment. Merci. Au plus profond de mon cœur, j'exprime de la gratitude envers vous par rapport à la décision que vous avez prise de passer dans cette émission. Grâce à vous, Nezo Sala Gelelo, Banduke Bele, va comprendre la réalité. Au quoi il y a l'ikamomo, mais l'ikamo, quoi il y a des balobaka, l'ikamutu, yamabe, zara expérience, et zara leçon. Leçon, peu expérience, c'est pas nayo, puis leçon, peu expérience, na banduke mususu. De balobaka, étape où yo mati, sur quoi il vous servir, na de mususu à comprendre. Donc, tu peux merci. Pourquoi? Parce que problème na yo, biso to sunga yo, mais yo pour sungi, biso pour na bateau à otala. Baye baneni ni yako yeba kotambola na vie to yambi on émission puis to rassurer yo vraiment assistance na biso na nyon sur le cas ya liboso to into tuna d'abord il est nini vraiment et memi monsieur Marco awa na émission to yo kan. Merci beaucoup Papa Vincent. Et puis nazo remercie équipe nyonso ya vérité en face. La vérité en face na ndeko ya mbinga. Naza na problème très terrible. Il y a cela 19 ans. On a vendu un problème, on a 4 ans. Vindre na landaka bino suivant, émission, de na landaka. Avec bon, on a besoin de contact. Très bien. Heureusement, bino peu yambinga na bolimo nyos. Vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Marco est marié. Ouais, marié. Zana mwasi na yo, linara mingi, maman Nicole, Kobona. Nicole. Et là on y est mieux alors avant l'émission.
Tout d'abord, eloko ya liboso ememi ngai une émission eza tout d'abord koavouer na mama vérité on a bombela et des années il y a mariage. Alors de un na ko fiancé maman Nicole, papa déjà bandaki malade. Vie papa bandi malade, maman Nicole fiancée. Mais ko bala maman Nicole officiellement. Et après to vandi na maman. Papa aye koko ya malade. Azalaki na problème et bande ko déranger. Azalaki na problème ya prostate. Cancer ya prostate. Avandaki na bambula. Et après aye koko fana yango. Et l'équipe bambula, grand frère onga na landa, c'est parce que tu botan mis ça na famille. Des garçons na une fille. Alors, il y a ça là que grand frère aye ko bela, ko kene ba contrôle ba soins médicaux. Justement quand maladie au papa azalaki na yango, grand frère pe aye ko la yango. C'est-à-dire tolo ba ke maladie moko héréditaire na kati ya libota. Cancer pe sous. Cancer Il y a la prostate. Il y a ce il y a disons l'autre là c'est quoi encore? Il y a pas client. Pancréas. Ouais. OK. Alors, et ça dit que il y a grand frère n'a aucun et pas médecin pour tout consulter même malade. Tout l'andélé bassoin et ça dit que et simbi kakate. Il est pas koufi. Nzambe ayeko benga. Wow. Et après nazala ko obligé ya ko mona sikoyo ba docteur na meka ko sola moi moke na bango. Nde no mona ba docteur baza o baza spécifié na ba domaine wana nde ba eko yebisa ngai non eza maladie moko héréditaire na kati ya libota. Nde olie plus na mona basali na Nzambe na eko décider na ndenge na ngamoko en tant que mobali. Oh, décision na nga ezalaki décision moko ya malamu te. Décision des agini. OK. Na mona kike ceux qui ngai pe na lobi na continuer ko bota na madame na nga. To ko ya na ba même problème o na ko ya ki pa ya papa na ya na nga mobali. C'est-à-dire ma camion c'est ça la miona yo na madame no bobota ina. Wana na nto botite. Wana na nto botite. Papa koufi na cancer ya prostate. Ouais. Grand frère na koufi na cancer ya pancréas. OK. Alors, nazalaki déterminé. Ya ko décider na botate na madame. Sinon banonga na bota ba ko ya ko kwela. Même problème. Alors, nazalaki obligé ya ko benga madame pour na ko yebisa ye que vi ba problème o eleki na libota o ya ngai. En tout cas, ceux qui osent être d'accord tout va dans nos libala, tant mieux. To botate. Nde esalaki moi désordre na kati ya ndaku donc komaki kimizate matata dans chaque fois. Vie elataki nga na mutu etikali pe kaka na mutu. C'est-à-dire na kei kaka na même procédure na kati ya libala. Donc yo na madame na onde tolo botate. To botate. Parce que yo boyi ko bota na ye po bana na yo ozobanga ba kufa la maladie. Ba ko hériter malade o papa na ko foi ba kufa na yango. Wow. Alors na mi monaki ngai te na okende ka na nzela wana. Mais jusque là aux en bonne santé. Jusque là na en bonne santé. Il aura moins dérangé te. Petite sœur n'a pas en bonne santé. En bonne santé. Il aura pu déranger. Il aura moins dérangé été. Ah. Alors vi bolingo auto zalaki na yango na madame. Azala obligé et au mona basali na Nzambe. Et que basali na Nzambe bazalaki pe na conseil moko ya bien ba pesaki ye. Soko lingi mobali na yo vanda na ye kaka. Et après tu vas continuer na madame.
Alors, Anima yo pongo bofa na bino. andimanga vraiment bongo et puis tu vana na ebongo. Parce que yo pe des années. Au salaka tout poids oazemité tone. Ngai pe na salaka vraiment tout po azwa kaka zemité na respecter kaka badi nanga. Hôtel qui, je sais pas, c'est pas vous juger, mais il y a un peu to megana au réfléchir parce que bando ba hôtel à bicho. C'est vrai que la maladie héréditaire existe encore. Je ne peux pas nier la science. Mais vous privez d'avoir des enfants par père que robot tabac n'a pas rose la maladie. Comment ça peut arriver? C'est vrai que vous avez affecté tellement ma casse que moni au boy ko bota tabac na mukilipo papa na grand frère a fini avec cancer. Bon, de sorte que on a moni médecin et que médecin a ebisingai. Le fait que papa ko fait na maladie. Grand frère kouf na même maladie. Donc, automatiquement, yopé. Vous avez à la longue. Au point de la maladie. Or, il fallait parcourir par Yanzambe. On a fait la lati. Donc, éthique à l'époque. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que là, vous êtes décidé, vous n'allez pas mettre au monde. Parce que grand frère n'a papa bakoufi na maladie là on doit se le dire que cancer ça fait souffrir hein. Moi j'ai mon cousin qui est mort de ça, je connais comment ça fait mal ko annoncer dans mutu kaza nango et tali état nazana vous baté boyebi c'est nini. Je vous comprends que c'est pas facile ba maladie à bongo, mais votre femme vous accepte comme ça parce qu'elle vous aime beaucoup. Si qu'on est l'équipe pour yo ya émission. Bon, où est l'équipe? On a en émission. Une chose étonnante. Ils ont un collègue Moura Moussala. Et moi aussi. Il y a moi aussi. Ok. Il arrive qu'une fois, Tobi Manaï par hasard. Tu se retrouves qu'il a fait Timoko, il y a un collègue Nabisopé. Et après, tant au Kabouani, par hasard, tu quelque part, tu vandi. Nasima du solo, tu es bima na collègue na musala. Tant tu bimi wana kala. Wana kala. Wana vraiment kala. Tant tu bimi na ye, quand on menda sala makambo. 3 mois après, aza oyebisanga banda kaka biso to bima na wana. Donc a ressenti ba malaise. Donc a ressenti ba malaise, ba bloma bongo. Na mona que on est ba jeu. Na mona que on est ba blague. 1 mois après, ayo benganga to kutana quelque part. Azazim. Alobi amoni médecin. Basalié ba test. Azanazim il y a 4 mois. Vie réalité oyoyo ezole kananda kunanga. Vie réalité oyoyo na ebiseng madame na ngai. Tukuvanda kana yo soki ondimi ke to botate. Koto yo ya yokozwa zemi. C'est nazalaki obligé ya ko accélérer to longola zemi wana. La fille en question a dit jamais. Zemi wana pour ko longola ngo atam ko longo côté. Et surtout yé patikala ko botate chance na ye ya kozwa zemi yango wana. Alobi ye akolongola zemi wana au grand jamais. Et que peine de langai, problème sérieux. Très sérieux même. Nagosuka, wapi, nandaku nanga. Eleki mikolo, eleki ba moi. Moi na botami. Moi na abotami. Mobali to moi aussi. Mobali. Moi na akoli. Moi na akomi na 18 ans. Dès toujours babu. Dès toujours babu. Mama ayiko wana pe nanda kunanga madame ayebiteke na boti libanda
Et après, liwa eyaka te eye ezwi mama ya mwana wana. Bosana mino libala te ezalaki kaka mwana botami. Mwana botami kaka. Ok. Mais sauf que nazwa charge ya mwana na makambo nyonso. Ok. Na mama na bango. Classe ya mwana, kolia ya mwana, ba problème nyonso ya mwana. mwana. Mwana pa ebi yo papa na ye. Ayebi nga papa na ye, donc tout. Sauf que moi sinanga madame Nandaku ayebe le côté. Et après liwe yakate eye ekamati mama na ye. Tango ezwi mama na ye bisika oyoyo disons babokilo nanga disons ba boti ya mwasi bakoko ya mwana na yo bakoko ya mwana nanga wana ba conditions ezalaki ba situation ezalaki vraiment bien comme tel. Alors on est alors obligé ya kozwa mwana aya sikoyo pembeni nanga. Après 18 ans, il y a mwana, maman Koufi, c'est un peu intéressant votre histoire. Maman Koufi, ce qu'il faut récupérer mwana. Faut récupérer ce que mwana. Mwana faut y pas na yo. Aye pas nanga. Si moi sinon nanda ko ebi na l'autre côté. Moi sinon nanda ko ebi na l'autre côté. Vie réalité oyezo lega entre ya madame nangai. Na Rubanda wapi na Rusuka wapi. Alors nazala obligé na lupango o papa tikela biso eza quelque part nazwa mwana natika ekuna mais à condition moi sinanga ya ndako ayeba vérité nyonso nde loko yo eli lelo awa nde loko ngai na yeli lelo awa. Donc lelo lingo apprendre moi sina yo que après avoir ko refuser ko botana ye par erreur obimaki na moi collègue na yo bobotani moi na moko lelo aza na 18 ans et maman na ya kufi là vous avez maintenant récupéré l'enfant. Mais là la question que je voulais vous poser l'enfant est en bonne santé? En bonne santé. Vous aussi vous êtes en bonne santé? En bonne santé. Maintenant quand vous avez compris que otie moi si mo disait milibana pourquoi pas au sali peut faire autre chose na ndako zeni bon au botana parce que vous êtes dit que na sali et là on a boyaki na libala na sali on libana pour compatir à ça pourquoi pas na botara na moi si na ngona ndako. Bon de toutes les façons aux la logique wana et comment qui net moi vraiment ko bona salaki oh ezalaki vraiment na kokoka kozonga mbango pa ya basali na Nzambe mais moi soni wana elati ngai na moi na koloba esprit satanique on dirait ekotaki pe. C'est un peu ça. Donc vous reconnaissez que vous avez mal agi? Mal agi. C'était une erreur de dire de refuser de faire des enfants avec votre épouse. Merci beaucoup. Et là maintenant vous êtes venu pour lui demander pardon. Pardon. À quoi vous êtes lelo? Bon. Nakolo baboy. Ok. Non, je préfère garder votre mal en silence. On se retrouve juste après. Merci. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour continuer notre émission Vérité en face. Bishona Binoto Landi, présentation à problème, et pas il y a monsieur Marco. Et Nakolana monsieur Marco, et Sengi na Bisoto Kotisa Peto Sololana Molongani Nae, Maman Nicole. Maman Nicole a un plateau pour que to solo là.
Maman Nicole, une fois de plus, il y a que ezaraka lisanga ya bana nzambe ndenge mo pour le biko sambelaka caméra ezaraka pona ko sunga biso koyeba ko bomba maloba oto koloba po balobaka les paroles s'envolent. Papa Marco alukaki biso pona ko surgérer biso problème moko bozana azanango tellement talaka biso mingi nde a préféré que aya nango awa pour que tout meka pe ko solola selon moi famille Bako eloko nini ezangaki likambo oyo koloba ngo ana miso bato boye oloba ngo kuna na ndako Marco mbulonga na vandi na openza ko bimisa makamba ndako polele be pona nini Marco pona nini Maman abimisi yango libanda te que po kaka par plaisir mabimisi yango po makambo ekomelie azomona ndenge akosiengo ntango te amona ndenge akobanda te olibisa biso tosolola moke parce que toyeka na ntina ya kosunga bino toye vraiment kaka na ntina ya kosunga bino nasengi vraiment soki okofongola mwa motema moke mpo na pose mwa baquestion mpo toyeba makambo mese Marco alobi soki ezokadre na oyo yo mpo oyebi Monsieur Marco abeteli biso lisolo ya parcours na ye ya vie papa na ye akufi na cancer ya na ye akufi na cancer et sala ye mwa mabe amoni ke baminganga babisaki ke bango nyonso soki baza na makambo yango et esalaki aboyi na ye kobota mpo aboyi kozala na bana oyo akotikela bango maladi. Marco na miso bato boye vraiment na miso bato boye kobimisanga polele bokenga na botaka te te eza te alobi teke yo botaka te alobi teke yo botaka te atalisi nde kutu ke ye nda boyi na eboyani makambo ya kobota eza bongo aboya makambo kobota aboya nga na ye tobota tellement ke papa na ye akufi na maladi grand frère na ye akufi na maladi aye koyebisanga bi ya kobota te vi na ye mobimba soki ya boti lelo akufi bana ye bakoredite maladi oyo ya famille na bango me na bolingo naza nango mpa Marco nga nasepta yo kaka ndenge ozali navandi na yo kaka ndenge oza wana Marco osonanga na ndako te Marco sikoyo yo mpe na ndenge na yo bayebisinga papa Marco ayebisinga kosambelaka na ndenge na yo moko mpe oaccepta yango ovanda na mobali kobota na bino te ntango ayebisanga ke tokobota te nga nasepelaka na ngai te mwasi soki aye libala babali mwasi fo abota nga namoneli abanda kopesanga bakondition nga naseki te teke ngai fo nakite na ngai libala basala nzambe bayebisinga ke mama kokite te vanda ovanda na mobali na yo tozala mokanga nzambe nde navanda na mobali oyo me toyokana nyonso likambo ezali tokoki biso mbaye te tobengi basala nzambe yo soki oyo obimisi yango libanda be mpona nini te aza mpe kaka mpa basala nzambe mama aye nango na wenze te aye nango esika ya bakuluna te aye nango esika ya bamiyibi te aye nango mpe kaka esika basala nzambe nazo comprendre yo position na yo mais siko awa monsieur Marco na likambo ya kobota na bino wana ndenge aboya c'est-à-dire aza na vérité moko likambo moko boyo eleka ebombama oyo oyebaka te nde ntina ye aye mpena awa mpo avouer yango viki akokoka koyebisa yango boye te yango apréféré elekela awa biso toza na mpona kosunga ye aexplike yo nyonso mais monsieur Marco sois courage expliquer mare makambo tu biso toza na toassiste Mama Nicole oza mwasi na ngai ya bomwana oza madame na ngai oyo tomoni bapasi na yo nasu madame ino te soki omonaki ngai nakomaki prêt ya oya na émission oyo eza émission tolanda yango mingi na yo biso mibale na ndako donc c'est pas par hasard oyo naye komona et surtout ezotambola plus na makambo ya bonzambe na kati yango na préféraki seul moyen seule solution oyo nakokaki koya vers yo naleka directement na émission vraiment olimbisanga encore olimbisa ngai nayebi ke eza passe mais nyonso tozongisa maboko na olimbiso te kaka ndenge obimisika na miso ya bato boye mokimombe ezotala nga na yo boye makambo ya libala na place tovanda baolobani na veni baolobani mama Nicole motu nono azotala aza te tozaka biso moko kotala yo wana ekozala wana ezala etape ya nsima
bolekisa ngo kutu te parce que bolekisa nga na kosidika na ngai bolekisa ngo te problème te voilà to tala musima maman Nicole mais au moins yoka papa il est na ya yebisa s'il vous plaît monsieur Marco maman Nicole na sengo bolimbisi na linga kite pasi oyo papa na ngai na yaya na ngai bamonaki na bamaladi wana nyonso na durant ya bamaladi wana nyonso basouffrance wana nalingaki te un jour epa bana nga nalingaki yango te yango moni c'est-à-dire nazwaki mokano wana alors nakosenga no kaka bolimbisi liboso ya plateau ya vérité en face liboso ya bato bazolanda biso donc olimbisa ngai liboso ya basali na nzambe oyo à chaque fois yo zalaka pembeni na bango vraiment nasengi bolimbisi nga na olimbisa na nga to so bimisi nga deya polele na vérité olukaki vérité bimisi nga deya na vérité na olimbisa so te kandi na lobi na olimbisa te loba likambo za yango posa loba nga na yoka na tema na kini likambo oyo nga na omeka koyebisa eza boye soki ezalaka bolingo te oyo ngai naza komema liboso na yo naninga na memo jamais na plateau liboso ya bato boye epuis na avoué donc nafungolelo motema yango nasengi yo bolimbisi nayebi ke eza trop tard te même na bible tomona yango epai ya Sara tomona yango eza trop tard te nzambe aza prêt ya kosala nyonso akoki kosala en tout cas nasengi yo bolimbisi Marco lobanga na kende kofandi yanga yete loba likambo za nango mendinga na polele bato nyonso bali bayeba loba la nga na telema na kende nga na osexo te o sexa nga na osexo nga na osexa yo no mibali boza pasi ndako mimi banda expliquer madame parce que nena yebisa ki yo ne faut expliquer problème nyonso ok soko ye awa eza po se décidaki ke lelo secret wana fo ebima ok likambo ezo déranger ezotumisa yo vi mobimba il faut esila lelo ok lui se libérer yebisa ye eloko nini obekiseli awa Nicole eloko na ye awa eza tout d'abord mpona sengo bolimbisi na moment nyonso tovandaki na yo nabotaki libanda nabotaki mwana moko ya mobali ana 18 ans Marco Nicole oyebisanga nini na tuno olingo oyebisanga na nini nanu mbula oveyanga na vai na yo mpe ya Marco nzambe na mibali baza bawa te mibali oza poso nga mpe na bebisi vi na nga bomwana mpona yo Marco te aza na mwana nasepela ngo te yaboyanga na bota mpola nini Marco mpe babosalinga yango wana naoyoka te tikanga naoyoka te ngai mpenza nasakrifie vi na nga mobimba lelo comme na ajame le boss Marco obobingo minaka na bota te nyonso bota libanda Marco esimba te Marco obebisi vi nanga mpola nini obebisi vi nanga mpola nini nzambe na ngai obebisi vi nanga mpola nini esali yo bino mibali boza mabe mpola nini Marco tika ngai esibaka te tika ngai Marco papa na yo bandeko na yo na misakrifie na mike bolingo amour d'aveugle nazo aveugle na te liboso ya miso na ngai na mona bai te na mina fana mobali na ngai ya bomwana na supporte nyonso Marco okomibisa na miso ya bato yo moto obebisi vi na ngai obebisi vi na ngai elobi na ngai ke tofala na libala ti lelo na obota te na komi mokolo boye na menopause epa na yo na ndako na yo okobota libanda Marco Marco tikaka na boba na bombala bya Marco Marco sanini esanini Marco tika ngai esanini tika nga Marco
Makosa nini? Abesi vila gai. Na comme na mkola bote sute. Na comme na aja menopause mako. Na comme na aja menopause na bote te. Ezani ni zabela gai, ezani ni bibali. Pone bilo bibali moza kaboye. Bilo bebo kina batu mate pona nini? Bilo bebo kina batu mate pona li zabela gai. Boni ngesaka pa bana basi. Boni ngesaka pa bana basi. Bilo bebo sa boni kwa batute. Mako, na sekefia vila gai, zabe. Zaba kosi gai, zabe la gai, zabe. Na bana na sila mako, zabe la gai. Mako, te, mako. Mako bomba, Mako yesu bapakala ngani. Noko ngani. Bafika nga zoba mwasi. Zoba mwasi kakamina mubala zobota te. Ona mwa bukelu kombele mususu na biteli ngambela ga ebiki. Na vala mubala ga bapasi na bisengo na ye. Na vala mubala. Mako pour le meilleur et pour le pire. Mako ça me regaille. Pour le meilleur et pour le pire. Meilleur et pire ngoyo. Wabi meilleur, wabi pire. Mako mibali mozama tute. Mibali mabe bokina batu mawate. Bokina batu mawate zambe. Bokina batu mawate. Mako, obebisi fina ngai. Neko na za bana ata 5. Neko na za bana ata 5 basa moki. Na fani ga batu ya mobali na ngai. Na ko condition mobali na ngai. Na titira sa ki mariage hotel zambe. Na sa mariage hotel comme mibali mozaka boy. Moi ça zo botate. Bazo kondale moi si moi ça botate nzo ko ya contre bino mibali. Ozo botala libanda. Maman Nicole Nangaï. Maman Nicole, habite à la place. Maman Nicole, Vanda, s'il vous plaît. On se retrouve. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Merci Cordon pour la parole. Merci Souna Bandekonyo, So Balanda Rabiso. Mutema passe. Donc qui passe, c'est que maman. Takumona susu. Ndekonanga ndenga zoli na kata plateau. Nako singa kana na mama na lobana na mama. Amazwa na okimia na ebikeza pasi. Komona tant oyo ndimi yango na lobaka med Fabiso zaka na capable koyamba o papa lobi. Tondimaka yango na mutema moko pona bolingo. Mama accepte ki makambo nyonso mobala yebisaki eke na kobota na ngate pona boye pona zobanga boye pona ba maladi boye. Mama ndimaki yango. Mais nzambe kaka onde asala makambo lelo apa zobanga me akiko bimisela ke bota lelo libanda. Siko passe oyo ezongeli ndeko na ngai ya mwasi siko azokanta komi na age oyo mama ngai eloko na koyebisa age elobi eloko te ngai nayebi ke mosu abota mpe na ménopause ayebi ka koti de ya ménopause mais ye azomona ke na ménopause mais akomi mpe na zemika na ménopause wana nzambe akapable ya kopesa omwana ata okomi na ménopause nzamba za kapaba kosutele mu asoulager mutema na yo apesa o kimia na osenga kimia mama nebi keza pasi nebi kezo salo nebi te menga po na nga mama na kosenga ka kimia ezala nzambe wana o asenkeli kambango lelo sala maboy akapable kosunga yo na kokesu ya ngambo papa na ngai papa eloko oyo sali nebi te nebi ke ozayi ko banga parce que oyeba ki nzambe te muto nyonso oyeba ka nzambe te ndongo na satana atidisaka boye opesi na kobanga na kati kobanga mususu oyo tobangi oyo eza kobanga ya normal te ya bien te comme ça que obanga eloko moko parce que oyeba ki nzambe soki oyeba ki nzambe olingo kima na basali na nzambe quelque so maladi tokoza famille moto botami 10 o maladi moko eza ya famille mais soko telemeli ngo na mabondeli bato mususu babela biso nga na yebi ke famille na biso ezaka mingi na batension. Papa na koko na biso akufa na tension. Mama kutu na biso akufa na tension. Mama na biso moko abela a trop ezaka na ba tension. Mais nga na loba ngo nga binzambo ya longola tension. Ezala ngai ezala bana na nga mutu abela tension ozati. Pe tungisaka na ngo ngai ti. Mais loko papa na biso azwaki nde makanisa lobika ke nga pe na obela. Mais soki ezali ke na bonzambe alinga ki meloko. Elingaza nango na mutute mais lorsque nzamba apesi yo mwana yo moko ndo za komiti na age obelité eloko maladi yango pesi yo te zupende ko na mwasi te omoni ke nzamba kaka papa ko changer to ba libota mo belaka mais yo po beli no yango te
siko lelo maki obsaki ko banga makasi mo pesi mama na biso pasi loko saki eza pasi makasi na kolobaka ateke o po ezai collègue na po soki ndeni moi si soko zo bimana kaka soka azuze miteza ba maladi muso yaka na sima donc yo bimena collègue on ebe kaki nzamba ngasa yo kwa ngulu pezeme ndeka se mwana bota mi bonde linge yeba na miso bato eloko papa osali eza mabe makasi mais na kosenga na mama Nicole zaka na mutema munene za na mutema munene nzambo oyo kenda ko bondela ka er nyonso o ba ke na zana papa ka esika moko limbisa papa nebi keza pasi ata ko limbisa lelo te lobi te mena ko senga note ke mwana nzambe zwa kimia pe limbisa papa sali mabe ata ngamo na moni papa sali mabe mena ko senga note ke bana nzambe o eba na ko limbisa papa bande konyoso bazolanda nga o ayibi kaza na ka o nzambe ayebi ndalongolaka ba maladi na kata ba famille nzambe soko zo bondo teke likia na yepa nzambe nzamba o répondre yo o teke lokwa ndeko na kufa na maladi o ngape na kufa ngo te nzambe moko ayebi ndenge alongolaka pe ayebi ndenge asala makambo na ye. Merci. Merci Cordon pour la parole mbote pe na bino nyoso bozolanda biso ngana lobaka na papa Marco papa eloko o sali na vie ya maman o sali eloko moko o ifali pas o sala yango ya solo to ki kolobake muntu azalaka toujours limité na ba pensée tozalaka toujours limité ce qui lelo to komi na ba problème moko ou bien situation moko se présenter liboso na yo ozala limité peut-être pour na kopusa makanisi no musika to pe pour na kolobake après 5 ans après 10 ans et aux alandengeni pour la vie nanga toyebaka ngo te toyebaka kaka biso tomona ka le présent siko tango papa Marco yo talaki le présent oyebaki te ke après 18 ans okuboma vie ya mama moko après 18 ans okoleli sa famille moko et lelo papa Marco okomi na point que olelisi mwasi moko mwasi azolela parce que papa Marco osaliye mabe ye amikangi andimi ki akoma tina âge ménopause pona bolingo azalaki nango pona yo bolingo moko ezalaki pur na mona kutu basi ebele na mabala bazali tango akomi na situation oyo ya yo ebele na muso akoma autriche na ye aoloba noki andimi yo surtout soki ozano na mbongo andimi parce que alinga bénéficier na richesse ozanango mais kota la maman alinga ki na bolingo ya solo bolingo moko ezalaki pur andimi bafinga ye to musu batu pe mususu bazalaki na ye bavandaka na ye bayebaka te pona nini ti lelo azobota te ma andima ki yango ka bongo bafinga ye baseka ye makanga motema pona kobomba secret moko pe na pona ko supporter mobali oyo ya lingi de tout son cœur et lelo yo lelisi mwasi wana 18 ans ekomi siko 18 ans après moi c'est azolela parce que papa osali erreur moko ezalaki grave ozwi nzambe otiaki musika na yo ondimaki omonaki que oyo ekomaka na famille na yo ozwi loi ozwi lien o eza na famille na bino na loi o eza na famille na bino ozwi yango tomboli yango ozwi kombo ya nzambe obwaki yango musika lelo après 18 ans olelisi maman olelisi libota na ye libota ne koloba nini bato oyo bayebi ye bakoloba nini lelo abimi mwasi zoba pour supporter ki mobali moko boye oyo alingaki de tout son cœur elo nga na koloba kaka na bato nyonso bozolanda biso soko moni olingaki déjà mwasi na yo ovandi déjà na ye pona nini kokende lisuku voir ailleurs yango nga na mitunaka ke mibali bino mibali to basi o bazalaka déjà bali mais akomi lisusu kolinga kotala mwasi ya libanda kotala mobali ya libanda pona nini parce que papa oyebaki ke obota na yo te mais pona nini okenda olinga lisu mwasi libanda oyebaki te ke eloko wana ekoki kokoma okoki mpe kobota to mpe maladi moko mpe kokai kozwa okokai mpe kokufa otalaki yango te yango na kosenga na biso nyonso oyo vraiment tozalaka ba fidèle émission oyo biso nyonso vraiment tozalaka na fidélité soki papa azalaki fidèle nde likambo oyo elingaki kokoma te balingaki bazalaka na mama quel que soit leur problème basekret oyo bazalaki nango na libala na bango balingaki bavanda kaka ntina suka elelo mpo na infidélité a brisé motema maman. Merci beaucoup.
Merci Corleon pour la parole. Nalingi na solo na papa na biso na tina problème oyo. Koyebisa ye dès le départ déjà ya koyoka otango zoloba na miyoka na kati na ngai faina komata yo. Parce que moi j'ai l'habitude de dire place au ba impossibilité zali nzambo to sambelaka azanzamba possibilité. Cela veut dire azana makoki ya obongo la ba impossibilité comme possible. Pourquoi dans le bongo? C'est parce que au pesa qui confiance na boye binayo. Au pesa qui confiance na oye la ko directement na mutu. O wapi na illustrer likambo na yo na nzela histoire oyo ya mutu mona kombo ya Akazia. Wazaki roi ya Samarie, 2 rois chapitre 1er na verset nango 2 kino na 8 o ezobeta lisolo ya ndeko o Akazia. Bible loba utaki na fenêtre ya chambre na ya kwei azui maladi. Tant azui maladi akia matina mbetu. Abengi basali na ye oyen ayebisa bango bokendo luka nzambe pona maladi na nga ma yebisi bango bokendo kulukela nga Bayal Zebub nzambe ya ba écran ponga na bika. Tango nzamba moni irreconnaissance ya ndeko na biso Akazia ayebisi Eli kende na rencontre ka ba messager yebisa bango lokola baboyi kondima ke na kati ya Israeli nzamba azali ye akotikala sote mana mbetu ni wana te akotikala kaka bongo na mti ekomemi na liwa nalingi na loba nini papa nanga tant on doit reconnaître nzambe na kati ya citation c'est pratiquement impossible nzambe pe aya na kati ya citation na ye et ni kolo pour nzamba reconnaître yo à reconnaître problème na yo tu dois reconnaître que c'est qu'il est dans ton problème. Sokaza nzambe ya a changer ba situation faut reconnaître que nzambe a changer benga na kati ya situation na yo. C'était la même histoire où dans le canavi à Motibana et bana pas banana jekonia batu nyonso ba souffrir quand la même réalité ça est là ya bando bota bana même réalité mais Zorobabel un jour à l'obité na continue la réalité oté ngesenye na lukanzambe Bible lobi na Zacharie 4 chapitre 6 le verset 7 quand on la comprendre que Zorobabel a boy cause na même identité qui bande konaye ko la bi maintenant et za na makasi noté na nguya na yote mais na nguya na nga. Pourquoi? Parce qu'à reconnaître qu'il y a un Dieu qui change tout. Papa, impossibilité, to makasi ya mutu na komba nzambe za la raté. Et ane loko moko te leka komba nzambe na makasi. Oui, ba nyonso ba obela. Mais est-ce que oza lokwa mutu ba lokoloka ba nyonso? Pourquoi kozwa ko banga ko pesa ngo esika ya nzambe? Cela veut dire ozui ko banga otie liboso komba nzambe wa affaiblir ngo. Tango eba ki même que yo robota te na vie na yo to yo zomona ki yo konino robota te pourquoi kondima ko s'engager na muto bato azana posa ozana bana un jour pourquoi so eba ki ko sala ba décision il fallait stopper na yo okata nota relation comme ça maman na bisa kende ko luka na yeso ka ko bota wapi mais yo ondima ki o s'engager ondino ekuya suna kata oui l'erreur est humaine na ndimiango. Parce que tant on dit aux la décision no mo mais ko sala makambo bu ko sala ngo suka na résultat changer et bon oli décision na yo yango bible za raison ko loba et sengala ki na kaza tika la bongo na mbetu na ye jusqu'à ça à reconnaître que nzamba zali siko tant ozo loba bongo mwana wa botami qu'est-ce que tu es en train de penser dans ta tête à quoi na maladie wana to quoi na ngote maintenant tu mi tout na question moko na mi tout na nga moko so ce que moi na nga quoi na maladie te olobani au salaire erreur tout ça mabe. Cela veut dire avant de prendre une décision que toute ma vie dans ça il faut en avoir un argument solide faut appeler sûr que mutu so ochanga mazate parce que mutu ochanga situation les akinzambe mo pesa kinzambe sikate lelo okoko na mbeba oboti mwana mususu libanda pendant que maman na biso a subir humiliation parce que na penser na sika maman na biso combien ba humilier qui est nani na mukina se na moi kwa kondima asipote mobali o ayebise to bota te ye pandima bota te famille pe kangi maboko nani elle a montré vraiment bolingoni na donc comment ne ka koloba boye na okikati nanga atali so pe na bolingo efandisama bolingo efanda te po tatona kezo ningisa mesa te bolingo eza na 4 pieds efandisami pe ngui ana sika okende te mais lelo oye o trahirier tsana bien en trahison excusez-moi. Nalingi no na mutu na o reconnaître que nzamba zali c'est possible c'est fort et possible nzamba bongo la situation o ezala na kata famille bongo na kana nzela na yo moko kana nzela mutu moko mabe nyonso bana o renye na famille ekoki pe olongo
même minganga biso baté biso ba ibisa biso science dans disons médecine et science moko exactité cela veut dire ba otatoni to pese non qui soit kokobika mais pourquoi donc ozozo ngata na sima comprendre que médecine ba otatoni non pour no yeba situation muto to ko sala ngondeni cela veut dire ça là ba examen pour ba luka confirmation mais pas nzambe examen za la raté une fois on ndimi une fois oye une fois posu ya yo c'est la détermination aussi la foi ou ça ko accompagner détermination afin que mutazo kimia papa l'heure est venue kola eka beta na mutema no ayiso ke lukanga na posa na yo merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4 le verset 26 Maman Nicole, naza na ba mote ya ko employer pour na ko si sakana na auto ko kitisa yo. Acte opposé. On peut s'en conseil. On peut s'en conseil. Et donc oh ya sali pensa malam na age na ngai azonga mwana mukini muti. Ti lelo so ngala yeto yoka na ye azongisa mwana kati ya libumu nanga asaboti mwana kosi 18 ans. Il mutima mabe 18 ans enfin na ndako to la muka 18 ans na yebite. Ah papa. Mais yango to ba en fait na benga ki na koyoka te yo poto solo la mukie magamba sali eza bien te pona eza mabe asali yo mabe te pas bien eza malamu yango benga kinga te mama na sepela ngoti na moyi na ebisi yo kolukanga ite kobenga pe kombo na ngai te kene kolanda mwasi no na mwana no place bazali na ebisi okabo. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour Félix Wazekwa donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Posa déjà yako sepela. Papa Marco, Job Alobi, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous avez commis un acte, il a participé à Mawa. Ce que j'ai aimé chez vous, c'est que déjà, avant même tout solo là, vous-même vous avez dit que ce qui n'a pas été fait, peut-être la salle makambo salité. Donc, vous reconnaissez déjà vous que vous avez mal fait. Le plus important dans la vie, c'est ça. Reconnaître ses erreurs et avancer. C'est pas facile pour une femme qui a accepté de passer tout le reste de sa vie avec un homme qui refuse de botanailler et apprendre que Moutana bota moi na Libanda et cet enfant aujourd'hui a 18 ans. Comprenez votre femme. Il n'y a pas de mot qui peut le soulager ou soigner cette douleur qu'elle ressent en ce moment dans le Cambo à découvrir les dans le plateau de Michel. C'est votre femme, tout ce qu'elle est temps. Tout ce qu'elle a été temps à se ressaisir. Nous avons un miracle à occuper au Pessabino Banamé. Et là, quand on a eu Bissayo, tous aura place en Zambé. Oui, il y a des cas où ils ont fait par exemple, le moto azali SS. À côté de moi, s'il y a SS, il faut bakabwana parce que bana barobota bazan à longue vitesse. Mais pour votre cas, c'est vrai que vous avez ces germes-là, mais la science peut vous donner raison. Mais il ne fallait pas au bas là pour nanga. Il y a ma béka na moni, ce qu'on m'a dit que la science
Et talisio déjà que tu peux avoir des enfants au cause à peine à gène ou un cancer. Il fallait au moins libérer cette femme. Aïe la vie naïe, naïe, parce que yo monique au botana tu veux rester comme ça. Mais épouser une femme et lui priver des enfants parce que tu as peur, ça c'est ce que vous avez fait à Malamouté. Mais moi ici Soupani, je manque même de mots pour votre problème, mais je vous conseillerais de prendre votre calme. Et tout ce qu'il a été, c'est votre femme, on va aller, tout ce qu'il a été de mettre au landaï, pour tout le garoyer, banini, tout calmer. Donc, courage. Merci beaucoup, Papa Vincent. En tout cas, on a fait mingi. On a fait mingi. Tout ce qui est pété. C'est-à-dire que les Camerounais sont bandés en tout réfléchir dans nous. J'aurai aussi besoin de vos commentaires, hein, chers amis téléspectateurs. S'il vous plaît, vraiment, j'aurai besoin de vos commentaires. Nous aurons besoin de vos commentaires. Orientez-nous un peu sur ces situations. Comment on peut aider la maman, aider ces couples. Comme moi, je le dis toujours, on n'est pas parfait. Vous nous aidez quand vous écrivez vos commentaires. Ça nous aide souvent pour nous gérer les cas des fois quand ils sont rapidement compliqués. Aidez-nous un peu avec vos commentaires. Vraiment, nous autant partagez pour que pour que comment on peut aider ces couples. La science et la religion, la science et la croyance, des fois, ça nous met dans des situations un peu compliquées. Merci à l'équipe d'Ambition Conseil. Comment mettre Danilo. Pour nous commis dans commentaire, comment mettre Zaranani, mettre Danilo. Merci à Dari Diwantesa, merci à Château Kolo, la réalisation, merci à Oussama. Et puis, dans l'équipe d'Ambition Conseil, tout le monde l'année prochainement. Bye. Le Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Zamba Pambola Bino, Beteleka Lisolo, le bas sacerdoce rataraté. Naibia Lobiango pour Lobi, pour Zolandaran direct, et rataraté, de jamais érotique la raté pour sa sacerdoce. Ce que Yumozo comprendre que 2023 est rataki, 2022 est rataki, bané belé rataki. Mais 2024 érotique la raté. Qu'est-ce que tu vas faire? Au moni problème maladie nao, tout aux ulango solution. Au moni basia butu babundi sona mibali ya butu, zulango solution. Au moni maramna mikanda til le lozo simbate, zulango solution. Au moni problème na santé, zulango solution année ou iratete. Au moni problème à mariage, zulango solution. Au moni milimo ba noto mabe bundi sakayo zulango solution te, zulango solution. Donc 2024 eko ratete zulango solution. Zwa numéro, tango benga na osakola 0033 7 66 27 40 0D. Dans une solution, Betara Lisolo, le père Konda Lobi et Rateti pour l'année au 2023. Ce que Bino Bois Pembe boit sur place à Paris, Nazo Yamba chaque jour, na un voix Félix Eboué na Créteil. Non loin à hôpital Harry Mondo, Zoa rendez-vous. Quand nous avons Zoa rendez-vous, le prophète Sénénaya. Zuilango solution. Yangwana relo na ebisio zuilango solution. Parce que ça ne va pas. Osa sembla devant battu. Mais solution zati. Zoa solution problème aux anangu. Santé wana ça ne va pas. Il y a maladie chronique. Et si là. Au changer basi kombe. Changer mibali kombe. Solution zati. Mais na ebisio zuilango solution. Beteleka li solo. Sacerdoce sera raté. Yaka rapide. Zoa rendez-vous rapide. 0033 7 0033 7 66 27 40 0D. Quand nous avons benga, nous allons faire enregistrer au POI. Kola Pambola. Merci. Mbotana biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele,
dans la pharmacie et la formation. Dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie. Et puis, dans le master, dans le niveau de l'université Marien Ngouabi, puis dans le niveau du Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, où il y a un laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui c'est o ils ont la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation qui a mis sur le marché le niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka. Qui si on produire la CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, banduta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, pour associer gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Nous avons dulci cheveux, pour ça il y a huile, un shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allés na méamycine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Vous allez dans la question diazostimile où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans la question zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans la question sensifos, où ils allaient il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans la question méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans la diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomolingo boya papa na biso tondele ya zolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kis na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kis na biso ya makila, vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon, vous allez tisane na biso, vous allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétine, vous allez kis na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso. Où ils allaient neutraliser le poison dans la kati yamakila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman n'a